Jael Show, Jael Lukoki, papa na yo Koffi Olomide, yaya na yo Koffi Olomide, grand frère na yo banda azwaki matanga, me nanu tomoni osali ata émission moko te. Bien sûr nayebi ke okoki déjà kopesa ye sincère condoléance par message, par WhatsApp ou bien na ndenge nyonso. Mais Jael Lukoki, Jael Show nakanisa ozali molobeli, ozali journaliste, ozali chroniqueur, ozali chroniqueuse, ozali animatrice, mais nandimi teke ti sikoyo siti na yo tozali komona geste moko te. Jael Show nakanisa oyo nakoloba ozali comprendre yango. Yebake tango ya na Congo oyaki kobundela le grand mopao pote omonaki makambo elekaki oyo ezalaki oleka na vie na ye ozalaki d'accord te. Le sel eloko ozalaki nango ezalaki mongongo na yo. Sikoyo pe nakanisa inutile naloba mingi, me ezali komonana Jael Lukoki, Jael Show fote osala mwa eloko pamba te ti sikoyo tozali komona eloko moko te. Mbote bapapa, bamama, bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa biso nyonso tolanda histoire ya Jael Show. Tango aya na Congo mbala liboso tomona ye na ndeko wa biso Gloria Olangi nakanisa bolanda malamu. Aloba abima mbala moko pona ko défendre le grand mopao na makambu oyo ezalaki okwelela ye na bazuzi bajiji oyo poto na bakization grave oyo batiaki ye oyo atikala kosala te. Alors Jael Show azalaki na place ya patron na ye, azalaki na place ya papa na ye, azalaki na place ya yaya na ye Koffi Olomide, sanke asolola na ye, me ayaki a défendre aza koloba na bemission ya ndenge na ndenge pe etindaki bato na poto bamona yango basignale le grand mopao. Alors le grand mopao ayambaki Jael tina lopango na ye nakanisa bomonaki manso ezalaki ti relation bazalaka nango lelo. Soki naza koloba boye pote biso nyonso toyebaki Jael Show siti na ye ezali musala na ye ya chroniqueuse animatrice alobaki yango bien, atiki yango te, azali kaka akoki koyambaka même ba musicien to bato moko asepeli oyo bazali nécessaire to important pote baleka na émission oyo ya ye. Mais sikoyo Jael Show nakanisa liwa ya mama ya ami soki totali basiti nyonso bazali kolobela yango. Alors nandimi te Jael Show akotika nde basiti mosusu wana eloba nakanisa ye ezali nécessaire pote aloba yango, ezali nécessaire a continuer koloba makambo ya le grand mopao pamba te tango ayaki na net ayaki na kombo ya ndeko na ye champagne te, ayaki pe na kombo ya Joe Lukoki te ni Prince Lukoki, ayaki na kombo ya le grand mopao. Alors azalaki wana présenté comme danseuse moko spéciale ya le grand mopao. Alors tango pe bayambaki ye mutu bato ebele bakanisaki mpona kokota na kati ya lopango ya le grand mopao esengeli foleka nsima ya Jael soko ozali chroniqueur to chroniqueuse. Bamonaki neti azali na laisser passer oyo nyonso akokota pe abimi. Pe Jael Show tina mokola lelo akonfirmaka yango
yena le grand mopao soki relation eya makasi lisusu boye ezali te po abina pa le grand mopao ezali kaka pona micro oyo asimbaki yango nde moto esalaki lelo oyo ayebana na bawili musheni ayebana na bato ebele kombo evanda relation makasi ezala ya ye na le grand mopao akokoloba adiskitaka pe asololaka na le grand mopao ndenge asololaka na baboti na ye na bandeko na ye ya famille yango wana bandeko nazali kotinda jelisho na makasi te me soki bino moko botali mwa ndambo ya biographie oyo eza kolakisa baarchive ya relation ya Karine eno ya Jeli Lukoki na le grand mopao Koffi Olomide na kanisa bino moko bozana tembeteke fote aloba même soki pe toke susu kote mosusu ata aloba atika barando atika ba polémique mais akoki pe kokadre lisusu oyo ya ye chroniqueuse mosusu bayebani Rafini Tumba akoki kokadre ye pona makambo oyo aza koloba ata akoloba na ye na ndenge ya rando te mais akoki koloba na ye etanke animateur etanke chroniqueuse etanke mwana ya le grand mopao leki ya le grand mopao oyo nyonso asolola na le grand mopao oyo atelemisaka le grand mopao soko akoleka na voiture atelemi po abenga Jael Show yango Jael na kanisa na ndimi teke akoki kotika liwa ya koko oyo ya ye le grand mopao akufeli mama koko na ye ami oyoyo atika ngo ndengwana elekisi mikolo mwa ebele ti sikoyo na kobwaka misu na siti na ye na landa soki nini ya malamu amemeli biso na sango ya mawa bien sûr ya soki na koloba ya malamu na lobi teke biloko moko oyo ya feti me biloko ya sango ya mawa nini amemeli biso ya malamu na kati ya sango ya mawa oyo tozali nango pamba te monde eyoka le grand mopao ayoka ye bato nyonso oyo bayebike Jael Show na le grand mopao bazali bakoma famille ya makasi bayoka neti babiso oyo pamba te kala te kaka na mwa oyo utoleka septembre ou bien na bavideo nyonso eutoleka soki bolandi Jael Show baemission asali kombo le grand mopao Koffi Olomide ezangaka te na kanisa na ndenga lobaka ou bien kutu tosala kutu mostokende mosika te na bemission nyonso asala na ba télé réalité tina bemission asali na mokola lelo kombo ya le grand mopao ezangaka te pona koloba relation nini azali nango na le grand mopao kombo ya Willy Musheni ezangaka te na kanisa ayebani na Willy Musheni na sima ya Koffi Olomide yango wana ezali penza nécessaire Jael Show aya kosala mwa eloko na sokisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.